Mbote ya mingi euti na bino ndeko toyo ne Kongo. Bandeko kombo ya programme na biso Ana ne Congo. A-N-A space N-E space Congo avec K. K-O-N-G-O. Ana ne Congo. Bandeko programme ya lelo numéro na biso pona ba oyo balingi ko atteindre biso ezali 0044 7 40 40 22 3 27. Wana numéro na biso bogo kota na WhatsApp pour bo atteindre biso. Kebunda kwa mankisiko waito bangile kanda ito sale salu. Kebunda kwa mankisiko dansi mahimbo banga matokulu bange pasi. Mahimbo banga matokulu bange pasi. Boyebike oyo na lobaka ezali vérité. Bandeko na ngai ba oyo balandaka programme na ngai bayebike ba oyo balandaka programme na ngai bayebike nyonso na lobaka ezali ya solo. Yango wana bandeko na ngai lelo oyo na décidé bolimbisa ngai na lobela un peu sur Matadi. Lelo oyo bandeko na ngai lisolo na biso ezali basé sur Matadi. Ngai naza né à Matadi. Né, grandi à Matadi. Presque toute ma famille sont nés à Matadi. Nazana ba oncle, nazana ba tebele oyo ba mususu ba yako ya ba iko kola kuna. Mais maman na ngai abotami na Matadi, akoli na Matadi. Bandeko, pourquoi lelo nalingi kolobela Matadi? Matadi ezali village te. Naibike mokili zolanda yango onazoloba. Nalingi na dévoiler makambo msu ya mike ya Matadi parce que nazomona ba vidéo mingi, ba programme mingi ezo salema. Batu basu bana ba programme wana baso parler bango ndenge bakota na ba conteneur na masuwa, ndenge bayaba nzela ya mai, ndenge bana Matadi soki bazali ba miyibi, bazali ba criminel. Bandeko tikana limbo la bino un Matadien. Un Matadien, c'est un courageux. Bino bolo français, il y a une très grande différence entre un courageux et un voleur. Matadien azali un courageux. Que veut dire courageux? Matadien aza mutu moko azana esprit. Un Matadien azali mutu oyo anticipaka makambo. Donc quelqu'un intelligent oyo vandaka azali kotala futur. Nini bakoko sala pona makambo moko ya bien eya. Nini ya kosala po ye azwa mbongo. Nini ya kosala po asala likambo moko boye ko ede libota na ye, to ede vie na ye. Matadi avandaka teke no ngai fona yiba na ndako mutu. Non. Parce que Matadi ezana ba cadre belé. Ngai natangi na Institut Talambanza. Ngai natangi na Institut Talambanza. Institut Talambanza natangaki ezali tangu wana Monseigneur Lubaki asalaki préfet des études na Institut Talambanza. Et comme Talambanza après, mais à l'époque ezalaki Imolu. Institut Monseigneur Lubaki. C'est ça notre école. Tangu na biso il y avait ngai na moni Abbé Lubaki
et puis Monseigneur Lobaki. Ngai. Donc namoni abbé, namoni Monseigneur. Donc tango ba passer Monseigneur, fête ezalaki na stade Lumumba. 7 jours ba messe. Passage ya Monseigneur Lobaki. Nga namoni Monseigneur Lobaki, ami à Albert Milkens, un blanc belge, azako tankana Institut Talambanza. Tankana Imolu à l'époque, et comme Institut Talambanza. Lobaki à Longwe, et comme le vieux Kaniki, et comme préfet des études dans l'Institut Talambanza. Il y avait le vieux Goma, Landu Goma, et comme préfet des études dans l'école secondaire. Toujours nous avons parlé de l'Institut Talambanza. Ngai na beti basket na Palmo, le vieux Palmo. Ta nga na dans secondaire, vieux Palmo a dans humanité na Talambanza. Il y a Silisi à quelle université? Biso pe ba classe mati, ta on a Landugoma, ta on a Kani qui préfère les études. Nazaka ko rappelle bino que non, nga na zama tadi penza ya solo. Bandeko ba matadien baza miyibite baza ba courageux ba matadien balingi basi ba matadien balingi forme ba matadien balingi ko boude ba matadien esprit donc azako viser d'autant avant quelque part azako viser environnement na ye eza comment est-ce que Moutali a timba donc matadi azam na mukuse matadi azam muto a timba oya mona ka loin matadi a ko signé yo donc le but que non aïba yo non matadi soki bo pa o beteki d'abord matadi bazama kasi il faut na fongola bino yango sikoyo matadi nkuma tio mona matadi wana za calme avanda esprit donc atana kabino. Azoko imaginer donc azoko ko gete bino mena de calme. Mais aza yumate. Kinoa aleki matadien te. Bandeko ndenge nazo parler bato bino bokumisaka mingi. Pupa Mado asotala ngazo monanga. Ayebi nani azoloba. Bandeko ba matadien nyonso boyebi Mère Sophie. Parce que matadi bino bolobelaka na comprenaka te. Oh biso to yaki na matadi to kotira masuwa. Mais yo na masuwa kotira masuwa ngota ngombula nini. Yo salaki na port. Port ya munene ya Congo. Je vais vous expliquer une chose. Na matadi à l'époque, to salaki na 9 bateaux. To salaki na Kasavubu. Ce qui n'a pas se rappelé na surtout. Mais je me souviens, dans ma classe, il y a 9 bateaux. Les Congos avaient 9 bateaux. 9 navires. Ils ont des poteaux. Ils ont des Kasavubu. Ils ont des Okito. Ils ont des Polo. Ils ont des Kisangani. Ils ont des Kananga. Ils ont des Mujimai. Ils ont des wap nini susu ekoye na mutu nanga ezaki 9 bateau congolais et pour matadi ezaki na 12 piles 10 piles ezaki utilisé donc 10 piles sika 10 bateau ekotelema et toki na des réserves ezaki utilisé te parce que ba grille musu ezalaki te mais ezaki na 10 piles donc 10 bateaux ekokangama wana ba bateau belge ils ont souvent dans le Congo à cette époque. Tout ça qui na Monsalva. Tout qui na Motonaquin. Tout qui na Fabiola. Dans ça l'effort, na se rappelé na ba bateau belge. Ils ont dit que non, ce qui y et qui ici bilok à cette époque Congo qui organisé. Tant que vous parlez, biso tout ça mais bino bamsu bozo parler bozo bimama na matadi boyebi yango te bozo bebi sa réputation ya bana matadi c'est comme si bana matadi bozo na poto sont des voleurs mais non national likamoko na mona kabino bozo la ba interview kaka na machine de guerre
Mais quand la machine de guerre, quand la machine de guerre, ça fait plus de 40 ans, quand la machine de guerre. Je me souviens, quand on a catché le Matadi, à cette époque, on a oncle na moko, à un stade wana, en somoni, comme na mi-bar, en face à mi-bar, on a wenza marin. On a marin tout, on a biloko. Ce qui marin antikali, et ben Pierre Moya, a joué biloko, a été calme. On a marin. Donc, biloko ta poto. Ce qu'on continue dans la manière où on marin, tout droit, ce qu'on continue kaka, na liboso wana, lavandier boka zaïko wana. Je veux même les noms, Kombo Kimingai, et Goya. Ce qu'on continue na gauche, tu l'as na Viemani Amvu. Ça la soudire. Ici kawana. Na liboso kuna, tu l'as na Papa Nkailu. Aoteka ba pièces de rechange ba camion. Donc pièces nyonso akina mabar mo kezaki sikawana. Comme na Papa Nkailu. Avant okuma Papa Nkailu, tu na ndako na ba Grand Beros. Baki ba Zombo. Vieux Beros, c'est l'oncle nanga. Tout ça famille moko. Côté mère na biso. Ba Kacher, ba Vieux Dingwe, ba Puma Noir, Tanga Machine, tango bazoya à cette époque. Bazola la wana. Parce qu'il y a zo beng sabango, oncle Beros a une relation na vice-gouverneur. Ya ba Congo à cette époque. Alors, le gars qui motonaye, vice-gouverneur, a organisa kaba makamiko sabambongo mais a chaka mutuna ni Grand Beros, oncle Beros. Ngai en tant que neveu, Grand Beros na changa en charge ba ticket, amakambo mususu ba contrôle wana. Donc ngam na zo salango. Donc ba Kacher na zo mona bango chaque jour. Bango tout wana. Tango na kanga machine aza obino boyebite. Tango na kanga machine za ka bere vert. Ba utaka kisasa commando ba yaka ko bunda après ça bazongi. Et comme que non kanga machine ba transférer na Matadi. Ngana moni kanga machine en jida. Parce que nga pe la Matadi kala. Kanga machine c'est le masolo mso goya. Ah, comme peut BCRS. Mais à cette époque, tu as vu un vieux chaplain. À ce moment là, quand on dirait que na zone d'Amar, quand mon militaire, il y a beaucoup de bon, il y a Trabeka. Na camp militaire, on a vieux chaplain à ce moment là, on a qui BCRS. Ce qui bossali quand la machine interview, vous allez comprendre que non, à expliquer que non, Matadi, tous ces mondes là, ba Poupa Mado. Bandidos. Ils ne sont pas des voleurs, ils sont des courageux. Boulou moko yé, c'est leur vie où ils vont découvrir na poto, mais ils ne sont pas des voleurs. Parce que ceux qui bossent la machine interview sur Matadi. Tout ce monde là, vous devez comprendre que Napor bana ya classe. Ceux qui ont vacances na juillet, tout à mois 2 ou 3 mois. Donc na août, septembre, août, juillet, toujours congé, souvent avec les 2 juillet, juillet, août, septembre, tout ça classe. Na 2 mois en congé, au cas où na port, c'est les coups de menu na port. Parce que y a 3 shifts. Il y a shift à Tongo, il y a après-midi et soir. Donc, ils allaient dire, ici, quand on va Matadi, ils vont bango na bango. Donc, ceux qui vont aux vacances, ceux qui vont voyager na yote, aucun apport, au sait qu'il coup de menayo, et continue mon bango moko boy. Ils allaient dire, aucun na kiamvu wana, na pont wana ya kiamvu, sebe yango kiamvu, po ya kiamvu wana, il y avait un bureau quelque part là-bas, ils allaient dire, on attrape. Ok, vous savez, moulongo, hein, vous c'est enregistré, après ça, bah, PCO shift na yo, et sili. Ozongi parler que na ça va couper maintenant hein au côté na Tongo je me souviens qu'il 2 jours Tongo 2 jours après-midi 2 jours Boutou c'était ça tam soumona au travail une semaine ba 4 minutes parce que ba qui n'a besoin de coup de main donc mambo sous ezo kanga à cette époque ba tout bino benga bana mai mais bino yebi bango te oh
côté bana mai ba sotaka ba bindaka na mai. Ce sont des histoires. Et c'est les gars qui ba courager bana matadi oyo basalaka coup de main na port. Tant basalaka coup de main na port bamasuwa oyo yaka bamasuwa étranger masuwa eyaka na biloko oyo biloko yaka na Congo ya ba commerçant oyo pays gouvernement congolais asombaka pona pays pona bato ba conteneur mususu wana epasukaka conteneur ekweyaki epasuki ou bien bakina kati bakala masuwa bato travailler babukaki conteneur batalaki bloc na kati donc epai ozo salela epai ozo lela omona l'air moko omonaki ba conteneur ba bilambe yaki ba montre ba tam susu mo ba montre o cheki na poche d'autant yoko bima obima ma fi 3 montres mais na sécurité ba garde bazali ba fuyaka vobima ba totala yo comme ça ben le côté mais il y avait des équipes découragées bazalaki pe ko coopérer na ba soda wana ya port ce qui ba player ce qui no bima soit ngandi ko ya be belge ya extra bloko ngandi ezali ba employé on attrape to sala yango azana petit na sala mona maso ene yesala bloko ngandi soko zana chance osala coup de main okene maso wana kuna o travailler kuna c'est là que ozima iloko moko bimina yango eko koma moi batu moko basala ki moi clic moko boye bakokota na port tant basala parce que akoti pasala coup de main na ye abetaki ba plan ba bimisi yango côté ya nzela ya midema. Donc bandeko na lingina mega ko nazo mega ko sala ke no na fonga bino mwa muke na makambo yo bino bozoko parler. Donc bandeko na ngai likambo oyo ya matadi oyo bato bayeba kite bato bazeni ko coopérer na port so ba sala ko de mena bango ba komi ko bibisa biloko ba komi o bana mai soki ba makambo nini bandeko ba matadi o bana na France soki bazalaki ko coopérer daye na zonga mukesima tangu kombo ya bana mai bimi bakomi ko parler o bana mai na matadi ba sange komi na kisasa na avenue Vivi bana matadi tokina sere mono matadi comme Mère Sophie avant na zonga mukesima Mère Sophie azali arbitre aza femme azali femme arbitre ya liboso na mokili azali femme arbitre ya liboso na Congo aza matadienne comme ne Mère Sophie azali femme arbitre ya liboso asala équipe ya football tile l'équipe ezali kombo nango Diable Noir femme wana entraîna pe balbitre mususu congolais balbitre wana lelo basala ka fierté ya Congo bakoma balbitre international parce que représenter Congo yé muto enseignant bango arbitrage yé po azana parent bauta na Angola mais yé aboto na Congo gouvernement congolais est bloqué qui est à comme arbitre international de la FIFA parce que comme na moi mo non faut comme arbitre international parce que té il y a dans la racine ya congolais congolaise donc toko passer été à comment mauvais cœur ya mboka wana mais il y a enseigné ba comme arbitre international pour représenter Congo donc ba travail na ye ba reconnaître la montée mama wana asali mingi na matadi wana azali koni matadi mobimba na bimisi kombo na ye pona rappeli bino ba pupa mado ngai na beti bale na pupa mado na bifran na on PTZ donc na ebi dago abeta na on PTZ pupa mado akospone dago azanane et tout ça bazana en vie ça fait longtemps na ebi ba story stegen na ebi ba bandidos ba sembal kutu na liko ba kufa ba sembal va na venir prince ba kitimba na nzuzi ba jagar oyo pera mama zaki marin
nakena dago oya joueur te nakena dago na anaja ba petit frère ya vieux mouchi soki cartouche azoyo kangai soki jonolo azoyo kangai soki bato ya matadi oyo ba Willy Mbembe bazoyo kangai ba kisa ba comme sezo kima ba Bouché Boulit bazoyo kangai César Congo mona kopie solo matadi leki na ngai mbutali kasu mwana na biso na kotinda lo video yo olanda yango nazo pesa lisolo ya matadi na ko expliquer bino na Avenue Vivi soko uti na stade iska Marquard ezalaki Avenue zaki na Marquard zaki Avenue Prince na Avenue Vivi na Avenue Vivi na numéro 5 zaki ndapo ya Mère Sophie on a tangi kombo na numéro 9 ezalaki lupangu oyo ekomaki Emma Jazz lupangu wana ezalaki epai ba anaja na dago bazovanda bazaki na grand na bango ya mukolo comme na vieux mouchi asala na Sedek na compagnie mongo Benaville vieux wana asalaka édition na lobi bien que na Avenue Vivi numéro 5 ndako Mère Sophie numéro 9 ndako ba naja ba dago epai ba vieux mouchi pa ba vieux mouchi donc batutu oyo bino bo bana mai o ba nani bango tu bazo ya wana soki ba coopérer na port donc biloko tu il faut ya wana na numéro 9 donc ndenge na zolo baboye pupa mado azoyo kanga ndenge na zolo baboye bayebisanga ke Sakulu akufa pardon ndenge na yoka na ebite soki ya solo que son âme repose en paix mutu moko na yeba kasute soka za wapi Zumbel nalinga na yeba Zumbel akenda wapi kulpa di kunzi batu tozala mona talambanza Dani Pangi bubu ya imemona keno mupia disolo matadi Ringo Lutete na pesa disolo matadi batu batika kokende ko dévaloriser peuple matadien c'est comme si les matadiens sont des voleurs nous sommes matadiens esprit wana matadien na poto ayena yango allez a changer mon selo ba condition o ya kuti na poto peut-être mutu wana amonaki moi vide moko boye ba magasin moko boye azui esprit à port ya matadi mais l'obité que les matadiens sont des voleurs parce qu'il y a des matadiens qui sont cadre bon moi na Chimita est un musicien mais un cadre non instruit Fafa de Mologai est-ce que ça y koiba ata matadiet na moni ba petit ba kusa oyo ba na Koffi Olomide ba petit butu kondolo soki botuni bango ba comparer mais ils n'ont jamais été des voleurs mais baza ba courageux baza ba esprit d'ailleurs je vais vous parler simple et vous la matadi non les lobo parle la sur ba Niarkos ou parle sur banani mais ba matadi ba bona kawana ba père na bango ba ba marin na tangi bino ba neuf bateau congolais ba officier bah, capitaine Massou à cette époque, la majorité étaient des Congolais. Hein? Tout le monde est grand juif, bah, comme ça là-bas, comme officier, électricien à Massou, non? Donc, ceux qui perdent à vieillir, à jouer pension, à jouer moi à côté. Tout le monde va faire ça là. Après, il m'a non? Tant que tu as Koufi, et tu as passé qui? Tant que vous parler sur ça pour vous. Hein? Tant que vous parler sur la SAP. Mais tata ya matadi, bazalaki déjà ba sapé parce que ba kendeke poto tant bazonga balata ka danger. Bana na bango, eux bazo remplacer bango. Bazoke de poto. Balata ka déjà danger. Mais ba yeba kite ke
il faut pas que les peuples musiciens ba pesa ba mbongo. Ceux qui vivent la musique est matadi. Mais ba mare wana oyo ba jeune ba kabra na bango. Kasi ba pesa ba ko milamba. Hein? Na ko pesa bino exemple moko. Tangu Victoria Salami. Nana zaki mère s'appelle la Victoria. Ce n'est pas Cartouche. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Cartouche avait des amis. Oyo bazalaki ba marin. O ba kendeke poto, batwana ba remplacer ba père na bango ba kufa bango ba remplacer donc ba kendeke poto, baza ba grand sapeur. Yango bazomona que no Cartouche na Victoria azolata parce que bilamba e utaka poto doki, parce que no na moi ki ngani maso ezokota. Atana matadi, master to bagana ba plan. Ba papa wemba wana, hein? Soki ba ye matadi wana. Na ba concert na bango mais yé kuta ko mekate parce que ba mari bazokota donc ki tendi asuka à cette époque Nyarkos azalani ko kenen banzele ya brasa ko lokana ba vina tangu bino bozo parler ba kula mambu na kisasa mais na matadi ba saper ba zalaka déjà ndeko ngai ngana tangi na matadi te ngai na tangi kuna biso tukira ba parents bakira ba possibilité bakira ba papa kina ba kabara ba commandant mbambi ya masuwa wana biso tokota masuwa déjà avant masuwa uti poto ye kangi commandant bengi na ndaku bezo ba bloko kulia ngana okenda na masuwa na koti na masuwa na ketira ba messe d'officier kuna na kati comme ça bloko kulia ba tina ba carton to bibila ngo tokena ngo bino masuwa pa la kasi masuwa na kati kokota yango te hein osuka kana ba coup de main ngana sala coup de main na matadi wana na komaki na conflit na mère na ba parana ngai na mo ko ba produit na komiko te la para bi quoi bana matadi ba yebi o ba yebi ngana institut la manza ba bi ko pa ba produit yo ba piniri ngai ba benga ngana ndako et pendant que les alaki soute non là pas grand parent ngai mais faut ba mbongo parce que mère va bloquer ba mbongo tout parce que ngazaki les né ko so chercher ba mbongo parent nanga donc nako obligé na recourir na port nakasa na beta kayi pendant 2 mois na port à part port ozo que ngi masuwa kokota na masuwa parce que à cette époque là donc ça na porte ko ngi masuwa koti ko ba bloquer na masuwa ba parent ngai tout ça mais tangu na ba pesa ba piniri ka ba parent ngai mais na comment comme tout le monde na poko na ke kayu na koti penza koti na masuwa na ka c'est là que j'ai découvert na ba kali kuna na stage la comment mais tout ce monde là que vous parlez au bana mai ba Edo Makanda n'a jamais été voleur. Edo Makanda asala kombo na ye azakine kaka coopérateur donc ba bisaka bloc na port ye ateka kango mais ye na port azosala na été ye na port azokende na été mais ba biloko ye bimaka ezokota na cité ye nde azoli kokopere mère obengi mère Sophie mais ye asimbaka bango tout soki bango bazangi lar baza bampiaka bakende pa mère Sophie akopesa bango bambongo soki bazali biso kodefa bambongo no seri biso bampiaka akodefisa bango bambongo ta bango bakooperaka baki kofuta bambongo pa ya ser wana ela vieilli lelo ako mokolo miso ebikufa mais soki botwini matadi bakoyebisa bino mère Sophie seki soki botwini pupa mado bakoyebisa bino nayebi ke bato mosusu bayebi nga te bakokama me ye abeteli solo matadi nani solo matadi ngai nayebi yango bino boyebaki te na side wana yeki dika d'abord na side toki na vie Doudele na side toki na vie Toussaint baki bang vie Doudele vie Toussaint azalaki muyombe atuma mungana bangini muyombe vie Doudele ndi mudaki mongo baki ba marion ya kala soki bana hôtel ba sabino bana sidi ba sabino ba vie la bata nkuma mais baki na masa na bango oncle na ngai soki botuni vie mavati ku visi na montagne wani ya side na droite soki na soki boti na cinéma vungu na gauche na cinéma vungu
na droite wana ezaki na pompe ezaki ya l'État quelque part ezaki sika grand miki ezako beta ezaki bar mo ezaki na pona grand miki beta ka musique ezaki na tapale maringa na mibar ezaki na komi comet na pergola avant papa joga aya kosomba la zamba soki la samba soki ni la zamba o basalaki na po ya kiamvu oncle nanga azalaki master ya ba vie du délai oncle nangai bazobengi vie gombote gombote ezalaki joueur kombo ya joueur moko parce que ye mpe ntango na abetala amicado l'équipe yo akala bazobenga ye gombote gombote ezalaki joueur moko bo italien gomboti yango kombo bapesaka ye bafilme avatiku baza témoin filme avatiku visi oya ya oki chas asala bongo vie la na souhaité yo vie meilleur anniversaire na yo vie na zaki okura na yango mais nasalaki vidéo te na meke ko benga na zwaki yo te vie na souhaité yo vraiment joyeux anniversaire il y a 70 ans na yo mais ça mais 70 ans plus que ça 13 ou 14 75 hein, me semble bien hein? Oui 75 ans na yo vie vraiment kolo batela yo vie ma fatigue visi au départ neve na yo na Londres na sire to ba donjon nkuma bana lumingo Maurice ah bandeko cartouche una cartouche wana beki sengo ko cartouche nkuma so cartouche fafa nani fafa de molokai nkuma ya ndenge to zui coup de tête ndenge na ko telemate c'est ça matadi nkuma botuna machine de guerre mkoso ba bobena matadi hein bakangai na 20 melok mabanga batu bawela ye mabanga babete ma je me souviens de ma to so na paena hein to na paena ye to vani to so lia to so solo la to ipsiki no ah obike mko bataka na 20 mais ablanga ah bana matadi bango bomanga bandeko matadi izana di solo nango matadi ne sont pas des voyous ni des voleurs mais des courageux boyebite batu na ko pesa bino masolo mususu un jour mokolo ba ko inviter na ba télévision na ko pesa matadi bien bien télé za ndenge nini alors bonne journée bandeko tout ciao ciao